o. Neti nga na bolingo na mona ka moto papa mwana na ngai yoka motu buli kitoko ezanga dikosi oyo bisi kona koma mona wa mwaza nakomutela ome moto eza boyindeni na balobi na okuti motu ne nyonso yango oyo to mosu atie na poshi nani yango motu moke bandeko boye edenga na bapriere ata mosu nzambe oteyanga quelque chose il faut nasomba manete à misu to eza kaka l'amour est aveugle ba français baloba nani yango motu moke eza yango te non nakomomona makambo ekomenga komplike na misu taka nakomipia nazwi misu wana frote boye coko natali Nathalie bonne amoni muto andam elle en frotte misu ekomi kibasa na nono nani yango motu moke yes njobo papa evi oyokia Karine Mokonza lobi libala ekufi nanu te ezali limbisanga Côté de bala ezali oui alobi yango erreur na sali nde na lobi papa evi alobi to bengo evi pardon bon intina senga pardon fona seka esekisinga nakanga koseka koma Karine Mokonzi nabengika Karine Kikulia Karine Kikuli Pobozanano na procédure ya divorce. C'est comme aux d'étape, il y a séparation des corps. Bon, c'est normal, hein? Avec 87% d'affection, en tout cas Karine Mokonzi no. Azotanga version, Nzambaloba mi batela, avant ya batela yo. Na sekiri susu ogo sega songi te ogo sega skwa solo bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barando nete bote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo na pesi ba santo mbote boyoki tanga na lobi mbote bakoko tindi na lobi te naza mpe compte bakoko tindi te kaka po bocomprendre papa evi limbisanga evi bon eya normal eya nango kombo na ye aza nango yabi babengelaka na Suisse la procédure à divorce la baronne alobi tobengai evi pape longwe maréchal kutu kala balongolaki yango to maréchal batiki kote kuna ebilano te bongo soko mikolo yako motinda oyo babengo mwana oyo bon yanango mabe te Karine Mokonzi abenga bamusicien mwana oyo Kofi mwana oyo Fali abenga bango to bana sauf faire nana benga ye mwana te yo mpe so babengi yo mwana yanango normal pa Karine Mokonzi la baronne arapele biso kombo wana ya la baronne toyeba yango toyeba mpe source nango bisi euta
muta pesa JDT molopwe. Mais tant azo rappelé mingi na kanisa yoa. Na okote la quantité. Vous en a procédure, il y a divorce. Love, ezanango. Sina lobagia, yozana love, yepa na love. Surtout que yo, ozo la xangwa, Instagram uzana ika na mafoto. Ya lobi longola, yo lingo longola te. Longola, yo lingo longola te. Bon. Ta muso zana ngope pona love te. O chango kaka wana po baye bake. Obimana la baronne no. To la baronne, aza mwasi oyo. Aleki basu to bimana bango yango te. Bongo te. Netinga na ndaku nanga soko ye. O mona ba foto ba ex nanga. Na tia bana. Po mususu. Ye muna sangisani nzoto koleka basu nyoso na mukili. Mususu. Ye na kanisaka chaque semaine. O azaka na France. Na roba kisape ex mususu. Posi batuna ngai. Na garçon moko. Azalaka d'Autriche. Komone Tony Mbala. Abiponi otika ba photo na tirero. Wana na kale. Ça n'a pas 2014. Nga lobi na ye. Pa ya boxer champion soko kei. Omona kanini nanda kuna ibe coupe. Oye zabe coupe. Siko yo che Karine Mokonzi na sansi ni. E coupe, hein? E coupe. En bon. Et la baronne Misanga. Ngala muna tu es comme coupe. Et rose à bolingo. Tu es coupe. On sait jamais. Pour ça, Nathalie modèle naye. A rose à mota mososo. Azo konte viona tiriwa. Tanga na zombona ka uya kutula. Nzoka ye moko penza prépara atula. Abotaka ba quelque part. Egoza possible. Egoza possible. Eza tout à fait logique na batu mososo. Mais bon. Soki kuna ba photo basi muso ezate. Ils ont mérité explication. Pour le moment où ils ont la kisa. Alélie la baronne. Moutou les 14 kakawa. Ayakale azwa la baronne. Pas même 2 semaines. Wana zaga na koko tindi. Koko tindi. Aïe aïe aïe. Nazomona zaka neti medi oyo nga naza koloba yete camarade ya ou bien connaissance ya diata bao ta musu yeka bon awe zadi kambu ya evi ya soko toriza bandaka na babenga ko na kombo ngo la bien yo potiki babengo papa neti nga na autoriza babenga nga la kombo nanga même propre bandanga mwana moko te sabeyanga papa bana nyonso babenga nga kaka na kombo nanga kombo penza propre non commun peteme non ya famille. Bongo yo siko bima benga na kombo nanga. Osali perte pamba. Potango oyoka mwana penza benga na kombo no propre. Yo mokolo bi mwana impoli. Aza impoli te éducation de base. Ya papa robo. Bon. Evi. Evi.
Boso Karina le babengo petit. Wabenga pe batu petit, hein? Eh, ma. Karine mokonza la mukake. Babengi yo petit. Ah. Gloire à Dieu, Henrietta azamona muke. Marietta pena kaza sa telefone ba camarade na ye. Ona lo bagi na bino mindele wana ba master na ye. Sa yebisi bango ke ngane na zaliawa. Miliki esili lisusu. Ebi miliki yango ya. O Karina komangi na Suisse, miliki esilaki. Miliki okaka Henrietta melaka. Esengaki Karina zonga mbangu. Po miliki ya 5 euro, ezo kutela ba transport ebele. Po ya Suisse ezaki goûter. Henrietta bandako kasola basi na ndako wana kanisa. Yango miliki wana omona goûter. Bo a telefone ba master na ye. Alobi miliki esili. Mama zano na telefone. Na ebite so ke somba. Ana na émission. Po ana ndako miliki esili. Papa pe esili. Yazo kanza papa esili ya. Ke yazo kanza te boboya ni. Osili lokola miliki. Papa Karine mokonza zoke ne somba. Miliki mususu. Na papa mususu. Henrietta. Bandeko, ngala yoka maloba bana mike basolola. Nazala bantene. Abengi baninga ne pe na phone na lobi na bango. Baninga ba, oui c'est vrai, oui. Miliki esili. Papa pe esili. Papa esili ki mwa kala. Mais miliki nazo melango déjà. Papa ta usomba esima. Problème ezate. Ça me dérange pas. Henrietta. Aza papa na yo biologique. Oya boti yo. Peri bala na ekofite. Ayo kuto yebite. Na pia obe explication. Papa ruba ozolo baboy. Taombli bale ko zonga. Obengi su papa. Obengi su marisha. Ambo. Bongwa. Problème zate. Na robo. Pour le moment. Bazala procédure. Il y a divorce. Lobby. Obe monsieur katana ine. Babenga e Karine. Na mungunga ngu ne baite soki nani. Na ndimite zaki Fernandez. Sai Fernandez. Na zolba misuni. Christelle misuni. Mwana mama misuni. Soki ye alekisi pe. Mais ndimite zaye. Mais comment ego peksa we. Yete. Eza Christelle te nani tabengaki. Po mungo wana po kompra non ezate. Alobita na zobela. Kata. Ngaleki nao. Wana nani. Avilora. Wadol. Te wadol nan demita. Wadol ye mwa zan expérience. Ya procédure. Bon. Wadol kuta sala procédure ta. Mais la baronne na zolanda ba norme. Nzoka oncle à Belgique. Amama. Tobando kanza zali oncle Phil. Nzoka zani oncle Phil te. Webi oncle Phil no. Asa oncle ya Prince de Bel-Air. Ya. Webi Prince de Bel-Air. Webi yango bien. Comédie on est la saga. Prince de Bel-Air. Webi Prince de Bel-Air. Yemoko no. Will Smith. C'est quoi gana noko moko. Oncle Phil. Ye penza soka tadi okaka. Bongo nenga soka tadi camarade Willy nenga bois kamara. Nzoka
oncle à Belgique. Ah, maman. Aïe, 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 aïe. Oncle à Belgique. Azana inanyo. Modero. Na théâtre. Aza oncle filte na comédie. Na comédie azali modero. Soko tchedeka fufu. Na milangi mibale kaka ya mais. Olobi oncle défendre nga. Ato lobi te. Coup de fil ezoya. Modèle azobalola makambo. Soki batiaki keper na poto. Bien nga okota te. De oncle modero. Oya Belgique. Ah! Yango mwana ta okali na osala émission. Na tiaki benza commentaire. Famille complice. Menzoka na famille. Bato nyonso bazalaka ndenge moko te. Oncle Phil. Ah, oncle Phil, oncle na ye. Ya Evi. Mwana poto na Belgique. Bon, c'est normal, hein? Na Belgique, ata na Paris. Makambo salma. Ata en Autriche. Mutu pena ndaku na ye mo azala fufu. Azape na bière. Mais yo sommet des fufu na bière. A commencé à faire dire n'importe quoi. Même na poto atozaka pe na bamukala. Otindi te mwazo défendre Magamuto. Sikoyo mwana kasi aza na mukala ya oncle ne moko. Po wana ya mukala to benge suna. Mukala ya bula fufu na de bouteilles. To bouteille na babuma ntaba. To michopa ntaba na nganda wana. Amama. Bon. Prouver que oncle à France azali. Oncle à France yende. Pour le moment, tu que azali vraiment très bien. Aïe, 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 aïe. C'est comme ma famille à poto. Na Karine Mokonzi, contact, bakata na singa. Mutasali yango kaka ye, Evi. La baronne a lobi na 3 ans ya bolingo. La baronne 3 ans pe, obakisi te. Ah, la baronne. Yo sali 5 ans na poto. Tozo kaligile te. Atoza la baronne, soko lobelo. Toza kaligile te. Yeba po yo koksa 5 ans en Europe. Ekozala sikoyo. Okoksi sikoyo na novembre. Novembre on dozo koksa 5 ans juste. Pan. Ngonge kobete ya catholique. Okoksi 5 ans. Sikoyo na 5 ans wana. Tolongo na 3 ans mobimba. Topesi yango na papa Evi ate. Topesi yango na Evi. Evi. Oh non, n'exagère pas. Yango ta muso babaki 4 émissions. Pour comment exagérer. 3 ans. 3 ans. Année moko na combien? 350. 350 combien de jours? Deka lobby. C'est qu'on fait 3. Bosali nae. Non. Rien du tout. 3 ans. Au moins la paix solo, hein? Et ben, on a 2020, tu vois? 2020, 2021,
2022-2023. T'es banni en 2022. C'est possible, peut-être 3 ans. Ah ouais? Pour Karine Mokonzi, le confinement à Zaragoza. La Belgique, hein? Et pas d'ailleurs. Ah bon? Ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ouais. Oh, Penze Lengue. Ah, pardon. Émission de ce Lengue. Kokabone Lengue te. Mais oyoyo. Dengue que na rando ou en tout cas. Rando pesaga Lengue. Po oeza rando. Eza pire rando. Ye kuna piklega ba photo na Instagram. Yango koko tinda zo lebelo te. Azo continue ko wangana. Ye bazo wangana koko tinda. Sima ba matina mbeto. Mikolo na be infection bele bon ba o matakaga. Koko tindi ba loba yana 35% d'infection. Ye moko evi azana 75% d'infection. Seko koko tinda o matakaga. Auringa ba mateka. Koko tinda lobinga na bimina mbali mususu te kaka yo. Donc koko tinda zagi na vidiko. Azagi na moto mususu te. Bon. Na retourne marché des légumes. Marchand des légumes. Alexandra Taya ba kokombre yo bana somba. Bon, côté kuna pena to ebite. Tozela la baronne aya webisa biso. Nanyango mutu muke. Nanyango mutu muke. Nanyango mutu muke. Nanyango mutu muke. Ta 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 ta. Tung tung da 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 da. Du 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 du. Kote kuna na beti ritme. Poza na maloba nango. Maloba wana ebongi couple zonga ndenge ezalaki po soki kaka divorce ye complet nzembo mpe ye complet. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et réel. Mutoba yebani mitakala yena la baronne. Basugula pe na douche longo. Anika la baronne mukongo. La baronne panika ke mukongo. Alors ça fait bon kana koko tinde. Nanyango mutu muke. Nanyango mutu muke. Ting 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 tung 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 du 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 du. Oeza na ritme. Ba phrase wana soki boyoki yango. Même ngamo na zo mango na yoki yango te. Nena yebi ke sa ba phrase mo ya somme. Nana composa ki ngai. Mais na moment oyo na zo bango pete kiminga na mémoire. Awa penza na moni couple nde ezonga na muka loka ba na amour. Karina zana bolingo love. Evi pa zana bolingo. Pour le moment, Evi na kogotindi. Karine Mokonzi
a rappelé biso moto apesa ye kombo ya na baron Jules te a rappelé biso na poto el moko crevette kaka te ole crevette kobosana papouche te papouche moto amema États-Unis nani lisusu tobosana ye te nani Karine pa soki wana asoki wana ambo nayebi te so asoki wapi ayaya azomema onga na modèle ya procédure ya divorce donc faut symbole zonga feti muso esalama na kine bachroniqueur bakende su kolia tule kozala pa baevi bana lingwala oye ayaya bavoisin ya nani bokanisi ya nani oh ya Isaki stop Isaki wana kaka bokanisi wapi neti nga na bolingo na monaka moto ya papa mwana na ngai yoka motu buli kitoko eza na dikosi oyebi sikoyo nakoma mona wa mwaza nakomotela omemoto eza boye ndeni na balobi na ofuti motu ne nyonso yango oyo to mosu atie na poshi nani yango motu moke bandeko boye edenga na bapriere ata mosu nzambe oteyanga quelque chose il faut nasomba manete à misu to eza kaka l'amour est aveugle ba français baloba nani yango motu moke eza yango te non nakomomona makambo ekomenga komplike na misu taka nakomipia nazwi misu nao na frote boye coko natali so natali boye namoni moto ya ndambo na frote misu boye ekomiki basa nakomona nani yango motu moke Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje donc Maxime Tolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi à Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.